ya koya na live na biso ndeko na biso Patrick oyo toko présenter toko lakisa bino azali malade azalaki moko ya ba pasteur oyo bane kote ya pe kolakisa bana nzambe nzela ya losambo lelo tozwi ba nouvelle na ye ya mabe oyo azali kobela yango tozo partager. J'espère que bande koza kolana biso boko essayer ko tapoter pe ya ko partager live na biso na oyo togo sala batu ya frère décide bon mais ya ko partager yango bo tapoter to meka kolobela bino lisolo tomoni ya kosengela ndeko na biso au pasteur Patrick azali bongo malade makasi oyo ekomeli et okomela pe bandeko na biso mosusu essayer à partager massivement pe botia bota mome ya ko partager et pe bo tapoter massivement. Toute vanité de vanité tolobaka toujours vanité de vanité ozala kitoko ozala na santé malamu oyo fait partie ba kolala kolamuka ezali habitude bandeko na ngai eza ya solo par rapport ya oyo tomoni ezali pasteur oyo boza komona wana ndeko pasteur azalaki à bonne santé mais maladie ezuye bokono ezuye tokomeka kolakisa bino bafoto na ye nyonso oyo tozwi po tomeka kopesa communiquer na bacongolais. Pasteur oyo bozomona wana azalaki à bonne santé to pasteur azalaki à bonne santé mais eloko moko ya motuya ekomeli ye to avait dit azwi maladie oyo aza koluka ndeko nini akoki kosapoti ye ndeko nini akoki koide ye ndeko nini oyo akoki se souvenir na ye même na parole de Dieu oyo bane ko prêcher ndeko to tapoter surtout tapoter et bo tapoter to bomona pasteur na biso serviteur de Dieu na to yango oyo azali pasteur oyo azaki na nzoto kolongono abane ko prêcher ka elakaka te maladi oyo yaka elakaka te ekweli ndeko na biso abeli tala ndenge azalaki nzoto na ye kolongono ndenge akomi ye wana ndeko na ngai aza kosenga lisungi ya ndeko nyonso partout azali bomeka kosunga ye parce que mutu oyo même kopema na ye ezali susu malamu te bozomona ndenge minganga bazali koentoure ye e bazali kosala po basauve mutu oyo azalaki na nzoto makasi me lelo boza komona awa ndeko na ngai esalinga pasi epe kobanga mokili ndeko azalaki na nzoto na ye lokola yo na ngai mutu azali kopema lokola yo na ngai tala ndenge akomi kopema tala ndenge akomi esali ngai nzoto malili na binama ya kopartage na bandeko baza na France, Belgique, Londres, Allemagne, partout oyo ndeko na ngai mokili oyo eza ya biso te lokola ndeko na biso ye bozomona awa mais tala niveau akomi nango maladie ebeti ye e aza kosenga tomoni bandeko mosusu basali ba émission bamei kokotize pe kotindela ye mbongo pe aza koremercier bango tokopesa bino video oyo aza koremercier bato oyo base souvenir na ye oyo bakanisi quand même bolamu na ye abandaki kosala parce que biso to toza basumuki mais le tomataka tokoteya bato eza te toza spécial eza kaka juste mosala oyo nzambe apesaki moko na moko tala ndeko nde azalaki santé mbingi abandaki kotelema mpe koprêche parole de Dieu mais lelo oyo ndeko na ngai soki bomoni na esika azali na mbeto ya l'hôpital ensemble toza koloba na kopiteli wa video ba photo po bomona eta ya ndeko na biso eza critique azali entre la vie et la mort
parce que libumu etondi eza kobimisa mai libumu etondi eza kobimisa mai to aza kovivre to vie normale te ndeko ozo kokota ndeko ozo tapote ndeko na ngai kotapote tosenga bino eza juste to maintenir ta moke oyo tokoloba na bino awa mpo bandeko mosusu oyo bayebaki sango ndeko Patrick Pasteur Patrick te bazala au courant tapote partager ndeko na nga partager ntango toya kofinga bato bayaka ebele oyo bozomona wana oyo bozomonaki foto ya mbinga mobali ye wana akomi maladi ye wana azali kosenga lisungi na bakongolais congolaise oyo azali dispo ya kokende kosunga ye dispo ya kopesa ye un franc na ye oyo akoki kozala na moyen nyonso mpo asunga ndeko Patrick na Félicite ndeko na ngai tokoluka façon ya po ndeko wana azwa guérison bandeko na ngai je suis que malade ezwaka motu nyonso bonjour ndeko na ngai bonjour bonsoir bonjour oui ma sœur j'espère ozola na biso bonjour bonjour j'espère ozola na biso mpona ndeko Patrick nayebi te so oza na mwa point de vue na moment bon excuse nga natombe kaka mbala moko na live yango nalandi mwa moke esali nga na mpasi sikoyo si fo kocontribue fo kosala ndenge nini mbo tokopesa numero oyo ya bandeko aza na Félicite tokopesa bandeko numero ya bato ya Félicite oyo bakoki kozwa mbongo wana bameya kopesa epa na ye parce que biso toza mosika mais ele tozwaka bavideo tozwaka message tolinga tolanse na communauté baoyo baza na bonne volonté bameya kosunga ndeko na biso parce que azali entre la vie et la mort c'est un peu ça mama na ngai en tout cas naza na volonté mpenza bongo botindela biso numero par lequel tokosungi ata ya moke kaka po komona ndeko boye ata kutu oyebi ete esalaka kaka mpasi yaya vraiment botikela biso numero oyo tokoki kojoindre par lequel tokosunga ye tokotinda numero tokopesa bino tokokommunike bino mpo bozwa motu oyo aza na volonté asunga ndeko oyo video mpe ezali bokomona ye quelque soit niveau azali mais bato bapesa ye baosunga ye azali komeya kobima mpe koloba koremercie bato wana ke nzambe alola asunga moko na moko aza kokanisa ye merci mama tokozala bino ensemble topesa numero alors merci beaucoup naozela en tout cas polo asalisa ye amen mama ok bandeko botapote alors nini nakosala mpo nga mpe na contribue na eloko wana yango tozali kolakisa bino ndeko na biso Patrick oyo azali na posa azali gravement malade azali vraiment malade azali na posa na biso tapote ndeko na ngai aza mérite ti moko ya zela ana TikTok akei otali na ndako na ye azaka américain nani Lisette ok non aza na société na mérite papa Rabi aza na mérite fi wana Lisette akei kotala ye bameleki mwa biloko mwa bacotisation atiaki akende kotala ye Lisette azalaka na États-Unis ana mérite Lisette a déplacé te par hasard no bonga déplacé yake tina na fili na ndimike aza na mérite ata balati na ambulance basoda baye wana teni balati bamindele wana bateni wana déplacement siko déplacement adéplacé ye déplacement na ye badéplacé ye wana tomoni yango nyonso wana bon na cadre oyo Lisette ake otali na ndako na ye mwana osusu meve asali la yabi nde balobi ke na tsoki mwana ba nde sama lunga pete nde balobi ke ona Ameriki babo opese traitement na Ameriki za bongo te ba opese traitement bongo après sima zo kosa so ine ni yabi ta mo mtazo sufa posta pona nini Lisette akei si pesa bina déplacer na ye ota papa na biso abiko tambola passe na otali na pese ba kanini na ye awa lo ya suka ba kisi mso ezoya na pese ndambo ngoyo azona finisa ça na Amérique papa azona Amérique ok nga bato atindi nga za to Félicite batindeli nga ngo mutu moko papa Rabi batindeli yango po epanzani mais papa azona Amérique azona Félicite Lisette azona Amérique na Lisette ade kaka po akende tina Félicite no azona Amérique nde balobi
En plus, moi non, soit Canada. Canada. Vidéo yango yo. Moi, non, soit Canada. Vidéo oyo ya Lisette. Kasi te moi no pe Canada lo biango merveille oyo aninga ba polémique pa bazo ko déclarer OK États-Unis jamais à tout ça na bon plutôt traitement te ba longolo ça traitement ezala raté boye non États-Unis ils ont bon azana mairie papa tout na batona bi batindele vidéo mais na publicité Amérique papa azana Amérique siko pesa nga siko azana na azana état nini manini état na yebité mais azana Amérique tout na ba Lisette ko Lisette ke na page ya Lisette ko Lisette akendeki kuna tout na juste na message Lisette oyebisa yo merveille on a vu mona ana bagalo bi ba mama lobi na sepe na ngote il pas continuer ça Amérique ya bi américain attention na mboto za traitement non Amérique ezali ko la Europe te faut ba traitement futa ke américain traitement futa maka. Bon, et ça, là, un peu différent parce que même en Europe, ce cas est compliqué. Comme un problème, ndé on va faire un cancer, moi ba CAT et à confiper. Pourquoi? Parce que moi ba traiter baka oya bambongo belé, ba traiter en ngote. Alors, dans mon vidéo on découpé musolo on va atindi sur Lisette yango yo, dans mon Lisette yango ba temi musa mutuka. Yango ba tindi ngasiko, atemi na mutuka. Azana félicité ye na mituka na ye papa okutu ateni ayeka na mutuka lisi ko mukongo pass e ate kia wut no azana mérite ko vimba kaka limwa pango za ko vimba na mutuka lisi ya fika ya muni zona mérite on a évité que ville na zali fosko yora Lisette kete kuna bo ba pimba pisa bo ba Lisette be tina Lisette message encore répondre mongana esiko Lisette te mais o atinenga eza pasteur mo aza na Afrique du Sud atinenga ngo il pas za pasteur ko aza pasteur pour na ko soutenir nga fidèle yo mais il date qui pas dans Afrique no pasteur mo nda atinenga za Afrique du Sud abi que non esali passe na communauté bato baza ko abandonner bandeko na bango to me ya kolobela likambo oyo alors wana na sijona to yem ke pasteur na poste formation de union ba ya na Afrique du Sud dans l'Amérique ba sa ba la ba olobela ngo pona ba traitement ndenge ba traitement fa du kambo fa na traitement moi na habité na félicité to na mbo te ba traiter yo boye ba polémique e bi mota ba live te papa eza boye ngana tala ba live mususte ngana tala live mususte na boye eza boye yoka eza boye yoka eza na groupe ya bato yo ezobima na mususte tout ça boye bato wala na biso na félicite partout ba ko contribuer bakangisi mbongo batindeli ye ekoza pe na ndenge wana ona moni SOS va partout mais tant ba pesi information ba ko yeba ke mutanga za wapi nini fo ya opposite wana so moni opposite wana pour que soit côté oh yo bien plus de si mais on est dans la mairie mais ngaso na tête ba vidéo dans to on dans la mairie donc na mpe ni vidéo na mama tongo na merveille wana tongo nande basema live wana na mwe live basala ki baba mais ki ye moko azape asi atelemi déjà azape la possibilité ya kozwa mbongo oyo bakosunga ye ekoleka travers mutu moko te soki mutu aza pembeni na ye ye mpe aza bato na ye oyo ya église na ye oyo bakozwa mbongo bapesa ye c'est ça le problème c'est ça problème donc disons naosenga mutu oyo azolanda oyo alandaka nga donc Lisette eza na bato balandaka ye mutu balandaka ye totinda mbongo tosunga ndeko na biso à se faire soigner et à la malamu. Ton abimaki mwa mbangu bapesi nga na temps oyo nazwi na me ya koloba parce que naza mpe ya kolemba makasi nasala aoyo bato baza komona bazwa temps ya kosoutenir ndeko na biso oyo eza malamu. Donc disons nga naza kolobela à travers ndeko oyo mosusu akozala mpe na pembeni mpe ya pasteur baki kozala mpe disponible mpo bameka koya kosunga ndeko na biso. Ndeko ledi amonaki wa image yango peut-être alobaki déjà na page na ye alobaki déjà nga nazwi kata oyo mokie naloba mpona bandeko congolais ba oyo balandaka biso parce que mutu nyonso aza na bato oyo balandaka ye tome ya kotinda mutu oyo akozala pembeni to veut dire ndeko oyo ozolanda biso pasteur opesi biso image bafoto oyo bokota contact na pasteur na biso Patrick pasteur Patrick apesa numéro oyo ekozala koaffiche mpona motu tu oyo akoki kosoutenir ye soki mpe
au muta aza capacité ya kotinda mbongo na ye na moyen na Western Union batindela pasteur na biso et ça la bien pour le kuma nzambe. C'est un peu ça ser nanga lidi na biso soza oyo kobakisa wana. Yes, bien à tout il fait la force. Moi ndam ba ko pesa pesa sunga ye. Na limite mutoyo azana azawana so yito ki makokeza liba ba peut-être traitement na limite on le baké. Ndo ba c'est que azana mbongo zake ya mama a check a publier un post de deux. Voilà ekimi voilà ekimi ah voilà ekimi akili boso mbongo zali oyo kotana ngo fait la force non mais c'est donc on est un peu de plus la limite so bito ke tena ngo tele ako senga SOS na ndimi ngo te nde ba biso so lo ba holanda ba ngo ndingo kutsidia limite hata mbongo ke ale ba kene na ndimi ok congolais motema malamu congolais ayokaka congolais asalaka na ba sentiment ndeko congolais congolaise ndeko oyo aza kobela solo botika kolanda bato balobaki tosalaka ba émission ke ndeko akufi bato bayaka mingi kokompatie akufi nde nini mais akufi parce que bosungaki ye te alors toya tosunga ndeko na biso azalaki lokola yo nanga azalaki ya bonne santé mais ndeko aza gravement malade. Alors émission nasali mpona ba oyo baza kotala mpe na bato baopartage tala ndenge ndeko azalaki mbinga abande kotelema mpe kosalela bino bapaster boza na France amabi nabi nzoto ezali opamba ouais bapaster boza na Europe bapaster boza na Canada bapaster boza na Afrique bamillionnaire Afrique bapaster boza partout dans le monde. Est-ce que c'est possible bapaster oyo soki bosalela kombo ya nzambe ya solo bose manifester na kosunga ndeko no pasteur pe papa tozonga bazala na bolingo te bango bazala na bolingo te bango balingaka kaka ndimba pesa bango mbongo batiaka bapoche bango balingaka kaka anniversaire na ye asengi ke basomele voiture na bandimi likambo na ye bandimba pesi ye mbongo oyo tosomba église aloba kosomba mpe boye ekomi ya kombo ya ye na famille na ye bazala bongo mais bango na bolingo te ebela papa so baza na Europe bato oyo edeka communauté normale ebela papa so baza na Europe so basangisi mbo baoyede ndeko nango pasteur omona bango balingana te kama boye so balingana mpo na ngai bango nyonso église soki de réveil basala église moko omona esimba te baobundaka mpo na mbongo bapasteur mibale na bolingo te papa radia bana bolingo te balika kosenga badimba nini bango bayedaka na bango te bapasteur ebele baza na bolingo te yango tolance message oyo ata badimi na ye jamais yo kosobi ke mama bakisa mbongo boye no so mwana asali bongo atya na te bacha publicité na ye apesaki mondili mbongo mais oyo bapesaka ye batyaka publicité te omona yango tosala émission mpo tomeka kozongisa bapaster disons soit disant bapasta tomonaka na babilo mosusu parce que tona matanga mosusu moto akufi na France na Belgique na Allemagne na Suisse na Canada partout omona même pas église oyo ekotisaka mbongo ke bazwa kor wana bazongisa yango basala badémarche basala yango te omona ser moko aza gravement malade tomona bapaster bakotizaka te keno tolonga moto tosunga ye makambo eza ebele oyo esepasaka bapaster base manifestaka te mais lelo ekomi na bandeko na bino bacollègue na bino bapaster soki boza bapastan te mais boza bapaster bose manifester même mpo na ndeko na biso oyo paster Patrick bandeko na ngai bokotisaka mbongo bozwaka mbongo na kombo ya nzambe toza eske bokondima botalaka moninga boye bandeko na ngai yo ozotambola
oza kolia oza komela tala ndeko na yo esika afandi tala ndeko na yo esika afandi ndeko na ngai tosunganaka soki biso toyaki ata na basponsor ke bandeko bata na balive na biso batielaka biso ata mwa implice ata bwani tokocontribuaka un jour na kosunga bandeko oyo baza kosouffrir nga nazwaka matanga ya mutu nazwaka mpula ya mutu naya kopartage na bandeko mosusu mpona kofinga te. Bonsoir papa Radi. Moyen ok intervenir eza te naza na musala. Merci beaucoup ndeko nanga, merci na présence na yo. Bo tapoter oza musala bo tapoter o partager bandeko mosusu ba rejoindre biso mpona information. Ba pasteur bandeko na ngai omoni nzambe aza malamu. Nzambe aza malamu chef ledi. Soki lelo oyo ba ministre nyonso eza provincial eza national et ba militaire nyonso eza police eza FARDC batelaka mokonzi moko nani et commandant suprême ezali et président biso Fachi Beton. Bongo na bonzambe yo oza pasteur oza prophète boza na maître na bino chef na bino moko Jésus Christ de Nazareth mais boza koela nini? Pourquoi boyokanaka te? Pourquoi boyokanaka te? Bandeko na ngai so boselaka maître na bino moko Jésus Christ de Nazareth. Bonsoir. Pourquoi boyokanaka te? Pourquoi bosunganaka te bandeko na ngai? Okomona ba pasteur baza koswana kozwaka basi ya batu. Bandeko ba pasteur ka koswanaka koliaka koswaka bana batu basi ya batu. Ba pasteur tala moninga na bino esika lali botala etande kono bino azalaki na lelo nde akomi na osanga bolimbisi eza mona te par rapport oyo bango baza wana eza ba pasteur baza na mbongo na compte na eza $50,000 $50,000 €, 100,000 € alinga suma parcelle mais en négligé de quoi za kobela tokenda toujours pas bandimi basi bapesi ebele bandimi bapesi ebele pa pasteur mais bazwa rien ndeko to tapoter s'il vous plaît botapoter un jour vous avez à revenir biso au lieu to bana kosenga ba aide et pas batu to bana ko manifester biso moko boyga papa Radi akendaki atindi don et pas mutu mo boye papa Radi asaki boye na boye pourquoi parce que motema osungezali mais to za ta nzambe koma biso pe tozala parce que ngai nakozala na église na ngai loba chaque fois église na ngai kozala kosenga mabonza te parce que un d'abord naza nzambe aza kopréparer ngai déjà nzambe aza kopréparer ngai po un jour nazala pe mutu na banda kosunga parce que na Congo na biso communauté bato balingi basunga bango basunga te bandeko na ngai tosunganaka pe tout ba pasteur bango tout ba pasteur égoïste bandeko na ngai tosunganaka bandeko na ngai bino oyo aza goyi imagine bino ba oyo soit disant bandeko bandimi ba oyo boyaka juste ko adorer ba pasteur ba oyo boyaka ko lakisa ba pasteur bolingo mais yo olakisa ba pasteur bolingo mais olakisa na ndeko musu te que non oyo polingaka ye parce que bandeko ebele oyo baza na posa imagine na niveau oyo tolwake no ndeko awa tomonaka mosusu ba angolais baza kosoutenir biso ba Brazzavillois baza kosunga biso ba Gabonais baosunga biso ba Zambiens baosunga biso eza par amour po biso na biso tolingana te tala eta ya ndeko Patrick bato mosusu bamonaki ba image na ye ba négliger yango abi ekopesa mbongo te moyen pas pesa communiquer wana ekopesa mbongo te parce que bana posa mbongo kaka mais nga na sali awa na loba keno naza na possibilité te ya kosima mbongo mama oui eza cancer ya libumu ndenge toyoki eza cancer ya libumu oyo ezobimise mai oyo ozonga mai ezotanga ye namoni batie na video bamai misato etonda ya mai seigneur mai tonda libumu na ye to azali entre la vie et la mort mais sengi ba prière na bino
ba prière na bino bande ko tapoter s'il vous plaît so tapoter ça biso bien ah soi-disant ba chrétien baza te bato ya mawa baza te botapoter s'il vous plaît botapoter bopartager bato ebele banégliger image oyo bandeko tota mange ya moto oyo ya paster oyo parce que bamoni kino bango baza bonne santé bango baza bien baza kolia bien baokende wapi na ndeko oyo ndeko botapoter s'il vous plaît botapoter pe bopartager image oyo s'il vous plaît botapoter massivement pe bopartager image oyo alors naza kobenga bandeko oyo ya kozala la patron na so aza na temps patron na so aza na temps kokota tome ya koanime émission na bolingo nzambe ndeko botapoter s'il vous plaît botapoter te bandeko ya basi bamama botapoter s'il vous plaît c'est ya kotapoter massivement botapoter eza nango kotapoter eza te kopesi biso tocontribuer te mais eza juste kobengisa bandeko mosusu barejoindre bandeko botapoter te nde omonaki bato baza komata bakiti parce que tapotage ya te to résistance ya émission eza bien te surtout bazalaka pasteur soki baeglise na bango moto na église na ye bazala na réunion moko te ke bapasteur bosangani biso bapasteur ndenge bapasteur oyo baza na poto biso surtout bosangani bazala na réunion moko bongo ya bongo te bamisu baoke église te bapasteur wana eloko baéglise eloko baboutique na bango balobi église chrétienne eza église corps du Christ mais corps du Christ yango corps yango wana toyebaka te soki corps yango eza partagé nayebi te corps du Christ église corps du Christ mais corps yango du Christ tomona yango te toyebi te on a un message wana message te moto nani l'étudiant akomaki maya intervenir ezata aza na mosala oui wana alobaki aza na mosala bandeko nanga noela itamba bandeko totapoter église ezali babaka église corps du Christ corps moko mais eza séparé ndeko ese tosala nzambe ya solo biso wa pasteur église corps du Christ omona est-ce que omona soki loboko ezoki to lokolo ezoki to basala opération omona nzoto eza ezosala pasi mais lo ndeko na bino oyo azali maladie botala état libumu na ye cancer ya libumu mais ata mutu moko te tozomona sikoyo nde bato ya batiktokers bayoutubers bakokende kopesa mbongo na bango par rapport bapaye soi-disant bapaye bakokanisa mbongo mais bino bapasteur soki bino bapaye towote eloko te bato soi-disant bapaye bakosisa mbongo siko bino bapasteur mosala na bino nini mosala bango bakolia babonda anniversaire na ye église esangisi mbongo soki voiture anniversaire na ye église epesi mbongo asala boye asala fete mosala bango nda yango wana ya bato bakenda bango église bakuyana bino bandako imagine pasteur aza kobala pasteur aza kobala bandimi bakotize mbongo mpo pasteur abala ntango mondimi aza kobala pasteur akontribuera te toyebi te mpona nini wana pasa wana kaka ye ataka liboko mpona bapriere akontribue te ataka liboko na mpe nzambe pambo ya libala oyo basangaka te oyo ebimi ezongela wana apesi na enveloppe bapasa bazoya égoïste oyo bakolosola baegoigoi en tout cas bonsoir basangana danger bonsoir ndeko nadia tomoni yo nayebi te soki oyo intervenir par rapport ya likambo oyo je sais pas en fait comme na sais pas pour Singa donc vaut mieux oyebisanga d'abord j'ai déjà suivi un peu dans le débat bateau un peu partout par rapport à ce pasteur ndeko pasteur aza kobela apparemment c'est comme ça dans le cancer ya libumu oyo eza ko déranger makasi alors yango basengi na bandeko nyonso esika bazali oyo bali ko contribuer basunga mpona guérison na ye esika azali baotraite yeso te alors yango tosengi na communauté oyo akoki kozala na motema mawa abe ya kocontacte bandeko baza sur place mpo azali basunga ndeko oyo azwa guérison eza kisi mpe na kolia na ye oyo tokoki kosenga mpona bandeko oyo ya mawa basunga c'est un peu ça. Moi, je voulais savoir par rapport à Baboé, parce que j'ai suivi plusieurs versions. Que bon, après moi, je sais qu'aujourd'hui, ça vraiment va permettre qu'Abima peut-être parce que et ça arrivait à un stade là où
Mondela son espoir était. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Est-ce que c'est juste pour qu'on lia, qu'on permette y a la moins kimia ou bien ils apprennent soin parce que je sais pas. Bon, eza mpona soin parce que akomi koloba parce que omoni baeta oyo tolakisa bino awa nakoki kozongisa boye papa eza mpasi bapaster. Ok, merci beaucoup nakotanga bamessage mosusu bandeko botapote so botapote nakoki kolakisa yo bavideo nakotelema video yango oyo yango naotila bino natila ndeko na nga diana nzela nalakisa yo image na ye yango bozala natila bino yango bozela to ezali alekila ipana nani papa alogi bosa alogi ba komi oui envoyé ok nzela nani za nani lo indi je lo indene nebite so aleki na live pa nani j'espère za to mataye za mata so ka mata mama mata so pesa mboto pesa mbongo to no finga et tout mama mata c'est triste maman mata bonsoir maman. En fait, Pasteur Patrick a ouvert au sol à live. Bon, en fait, on a vu depuis Angola. Ok. C'est un pompier, bateau belé, j'espère, bateau belé, babika vraiment na simatato. Avec bon, on a eu des calls, on a été mais avec Angola, on a la transit en Angola. Donc, congolais. La question, Aza vraiment la témoignage beaucoup malade. L'histoire on a eu banda qui Azala qui au capement lisungi a contacté nièce naie et puis TikTokers au Lisette. Baleki balaki si live ba photo naie voilà papa wa zo souffrir tout ça lisaye. En fait, ba démarrer na bango bien. Donc comment on fait ça en bongo ba bango suma ndeye aye ko intervenir à l'hôpital très bien que na hôpital ba bimisiye. Ba bimisiye na hôpital mais il y a un médecin qui est israélien ndep a traiter ba cas oyo. Mais le médecin en question a ça qui déjà ba consultation ma mbonyoso ezozela kaka batinda mbongo. D'où mbongo ba kotinda ezo na Chine ba 6 000 et quelques boyo. Azata na de côté na États-Unis famille té. D'où azosala na côté ba shungaye. De ba kokoma kotinda ba mbongo. À notre grande surprise, live et bandit. Puis mo boye azana Canada mais puis sali live. Na moni ki wana tongo na sepela ki na ngote na mona na tongo, c'est pas bon. Bozosala bozo pesa ba mbongo pona nini? Ngande na za boye. Naza na posa moto nyonso oyo amona moto abika na cancer aleka likolo mais alexanga na ba preuve cancer ebikaka te sida ebikaka te papa ndenge aza wana akomisa na kasa stade alika kufa kala te je vous dis bato baleli na live papa Patrick koyeba te so banotala live so mpe nani atindelaki ye lien koyeba te mais envie na lobi ba n'importe quoi na live bato bakomomana non ngai ndeko na nga bika na cancer ya libele non ngai ndeko na nga bika na cancer ya boye bapreuve eza te Jésus Christ existaka te bakomoloba-loba wana lelo vers 13 heures si je ne trompe pas papa Patrick alansaki live en fait Alexis yango wapi aleki epa nani na pati na ye moko Patrick nani Patrick nani nzela na overpie kombo na ye na okoma kombo na ye koma yango après c'est Lisette nde moto akenda kotika mbongo epai ya papa Patrick. Bonjour la famille. Bonjour ndeko na ngai Pedro. Bonjour. Mama loba. Et puis asalelaki papa Patrick mwa ba provision na mbongo na ye moko apa mbongo bandeko bapesa ye mpona premier dose. nde ake kotika bongo kaka biso bakongole tobandi so kofinga Lisette olingo olakisa nini ye balobi kutu papa ngo azalaki boye aza mutanga makambo ekomi ebelebele Lisette ayebisi papa Patrick le problème c'est congolais akobuka moto na stress bino okalisa mondele ka moto akufa na stress c'est pas bien ngela ane logo moko akotinda moto na suicide après so okufi wana ils font comme si rien n'était hein. C'est pas bien. Oui.
Moi la fille en question que tu parles, soit disant la Mervine là. Moi, dès que je l'entends parler sur les réseaux, après ça a déjà tension. On a jamais tina souka. Parce que ses paroles, ils sont trop de venin. La parole à Maloba ya bien été. On dirait une langue de serpent. Donc, cette histoire, vraiment, ils ont quand tout bon de pour na papa, vraiment, la prière. Nous autres, d'ailleurs, on a des témoignages. Moi, mon père, na papa, comment akenda na epoto te wa Kinshasa. D'ailleurs, on n'a fait pas l'argent. Abikila ka na matadi ka abika na matadi. C'était pareil. Papa Patrick il me vimbité. Papa Patrick il me vimbité. Moi, mon père ne mangeait pas les me vimba. Maye bimaracha, je suis babenzi asido ba maye ba obina papa Patrick, so babenzi papa na biso. Babenzi on a 9h, bozi la ti 11h et tout, boye ba te maye zo uta wapi. Papa zo kufa. Mais aujourd'hui, papa na biso aza vivant, papa biso uta zaki na païen, mais grâce à Nzambe a commencé à Nzambe lelo, suite ba malade yo. Donc eza na on passe avec Dieu, dans matala ba 4 ans stage wana théo et que non, avec Dieu, ils en espoir akomi kanaye. Donc là tout ça ba live na biso na matala parce que avant yo kaka ba live pour parce que c'est la ba lien muto kwa yo kupata na souci. C'est ça. Il faut le soutenir aussi dans les prières. C'est pas le mois de Loïdine, mais quand tu as combo ya chaîne wana, trop l'exa tu musuba yo kanenge aza répondre. Pesa combo ya page na wana. Ok, c'est bon. Non, comment? Ok. Moi, tout ce que je peux rajouter, c'est que et à Kambongo te ça peut pas prière. Donc ceux qui ont vraiment l'habitude de rentrer en prière, il faut pas s'embêter la paix. Parce que nous sommes emmenés à prier pour les gens qui sont malades. C'est vrai qu'on a besoin on a besoin de traitement, mais na likola traitement nzambe ne motasala la réunion surtout et ça là. Donc c'est la prière aussi. Mais oui, il faut tout ça la prière, c'est ça qui est important aussi. Bon, c'est important, oui, mais prière on doit ça parce que combien de fois tout ça mais la a boba malade. Donc tu peux na KO maintenant qui est malade, maintenant c'est le moment de rentrer en prière sincèrement. Disons, Bandekonanga, j'espère que quand même, Oiza, Yamutuya, Yakoïb, Sabino, de côté partager votre côté. Notre sœur Amatia qui est juste pour Améga, pour éclaircir par rapport à Bandeko, Oiza, live pour se moquer dans des banditos. Disons, on a live pour se moquer, mais on a contribué quand même à la sagesse. Alors, à chaque jour, surtout ça, l'émission, l'émission à Maloba Malamu, Yamutu, est-ce qu'on a ko loba maloba be pona ndeko na ngai ozali mutu okokufa okotikala éternellement te okufa na yo biso tout au passager mais ceux toza ko compatir na bandeko aza ba souffrir surtout to bakeno biso soki ba pasteur baza ko konduire erreur mais biso moko na koyeba na biso que non nzambe alingi bato basanganaka ki bato kabonaka te tozaka uni bandeko na ngai pasteur aza obela solo aza vraiment kobela ya solo. C'est ça que je dis, c'est la distraction. Excusez-moi. Nzamba salaka papa. Nzamba est incapable. C'est un serviteur de Dieu. On n'en a pas besoin. Il a besoin de rentrer dans la profondeur. C'est maintenant une histoire personnelle. Il en a besoin. Il en a besoin. C'est le moment là où il doit mettre maintenant son Dieu là maintenant au défi. Tu vois. Maintenant il y a une chose aussi il faut faire. Prières. Parce que Mbongo peut causer la que non et Sungi peut te foutre du cercueil. C'est la parole de Dieu qui fait que tout peut changer. Donc au lieu de passer que parce que toko récolter mbongo combien? Parce que bâtonnier surtout ba otina na bango mais prière et les kinyo surtout na sa mabele. Donc au lieu de conseiller na bino mbongo bosi bo lobima kama mbongo ils ont traîné na ba réseau to stoyoki. Maintenant ce qui est important maintenant et ana boba ibalobe la kapenza menza mayoko la bango ba pe na ba réseau a bo lobande siko bo bazana ba relation personnelle na nzambe bo côté la ba prière pour na papa oh les gens ils vont le faire au lieu de senga mbongo soignaka moto oui mais avec quelle grâce avec la parole de Dieu.
Moi, en fait, ce que je trouve, oui, il est malade, il est passé sur les réseaux, oui, je comprends. Pour na Aluka, faveur à battre parce qu'il est dans un pays là où il n'a pas de papier, il n'a pas de situation. J'ai compris. Mais il est en train de se perdre du temps à être distrait à chaque fois, ça la raba live, à la position, au lieu à passer que ton est la prière. C'est quoi? Moi, ce côté-là, je suis pas d'accord avec lui. Tout de suite, on comprend, on appelle ce message aujourd'hui, on a déjà compris. Maintenant, il est le temps, maintenant, Lukasko Nzambe. Parce que dans la minute, soka akana ta distraction. Batubazo le bas gauche, batubazo le bas droite. L'objet personne Nzambe, parce que Nzambe pas, toko le bas pe bela, penza basa a joué des décisions naïe. Bon, ce que tout ça, tu vois. Maintenant, le problème, c'est que son Nzambe a joué des sucos. Tolo banini, Nzambe est incapable de saler leur côté. Parce que to sambe to lobby leur côté, to lobby. Bon, personne n'a raison, là, bateau, koutubana, ba raison, a raison. Donc, il est le temps vraiment de prier, de vouloir vraiment chercher la volonté de Dieu et de faire en sorte que Nzambe n'a pas ça. C'est le moment de dire, Seigneur, fais selon ta volonté. Moi, nana yo, fais selon ta volonté. Parce que, Luka, il y a un moment sur les similitudes, toujours comme un cambo, tu vois. Le papa, là, c'est un serviteur de Dieu, hein, attique les réseaux sociaux, qui rentre maintenant dans le profondeur. Ni papa lobby tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il a eu? Qu'est-ce qu'il a fait? Maintenant, c'est à lui d'aller parler à son père personnellement et proprement et que maintenant on attend. Bishop Botoko Télé peut prier. Amen. Amen. En tout cas, on lobby bien, c'est on lobby bien. Malheureusement, on lobby. Bande otokoti tokati ba micro na biso s'il vous plaît. Na kata koto micro un poto ça bien parce que muto na loba. Tokata micro mususu po les sons ça bien. Ndeko moko so akoti a lobby. Na mususu ka ndinga to za ndinga na merci d'abord ndeko.